30 ans. Même pas nani na jela ki kaka 30 années. Nalobaki na bino mokolombo susu awa. Papa azalaki na boloko. Na koko kubenga yango boloko na musuni. Na mulimu azalaka libre. Yesu atikalaka 30 ans. Nakati na boloko. Na boloko ndenge nini? Na musuni azalaka libre. Kasi na mulimu atosaka ndenge baokanaka na tata na ye. Akokaka ko banda musala te, banda mokolo ya butami, nde ya banda musala tangwana te. Ezalaki position divine, muntu na mukili akoko nungule yango te. Yesu atikali 30 ans na kati na boloko ya mulimu. Pamba te esika moko te totangi na mukana mobumoi. De tango oyo ale bamoni ye kuna. Akendaki na mboka boye. Akendaki te ajilaki mokolo oyo ekokaki nde abandaki musala ye. Simana 30 ans. Papa Simoke mbango na lobi de susu azalaka prisonnier ya musuni. Mais na mulimu azalaka na libre. Pana nini azalaka libre? Biso ndenge tutikalaki na mama. Nakubusa nakate. Pamba te ngai nakotaki na klasi nazalaki na l'âge de 15 ans. Nakoti na première année primaire. Pana nini nazalaki mutu na boloko. Et tina makanga ina boma na ntina mususu te mpo na lavage de cerveau. Lavage de cerveau ezali loko nini? Pamba te bayibi malamu de bana oyo ata ndele bakulanda matambi na bango. Papa kolutu ndenge binu bosi boyibili. Mutu adi boso akendaki relege ezalaki papa kolutu. Ye bakangi ye esika moko na papa